Ponalia bien. Nabaki sabadi. Ponalia bien. Nabaki saboui. Ponalia bien. Nabaki safoufou. Natonda bien. Je vais manger. Je vais bouffer. Juste un boule. Juste un boule. Alalia qui foufou là. Alalia qui foufou. On va comme nangai. Tant que Betty, tu beta mal mambo Congo qui s'attaque Brazzaville, ba ganga nzela moko loko ya biekoti. Iso ba beli libumu. Na ko so te batu ba ya pa na biso na quartier toi na Kipemba. Ba tout plein à venir on a biso e bandi loko na tika côté échangeur. Ti côté le gouverneur ya ville de Kinshasa. Parce que conscient que abongi bango buzonga ndako. Faut vous tourner dans moi, mais tourner vous allez moi battre. Ba famille peut papa vous pèse sur le canci, ya madame. Ba moni moi na ya lilala za ulika. Lilala yaka ayewa. Mwa sombi atuni Jean. Oh nini. Il que Jean il se ba pena oh ils a lilala. Oh, mais c'est déjà bon ko. Bon Jean so ko pèse sur lilala oyo, usana nango nini. Ayi se ba pena na kulongola ba poso na ni. Oh mais c'est déjà bon. C'est bon ko. Na telema na toza awatai. Toza awatai ya maman Nicole Malonga. Donc hasard partout dans le monde. Oh. Toza awatai ile makambe. Maman Nicole Malonga. Wana. Ima hata sula milaite. Anabuaka na ngati maman Nicole Malonga makubia. Na kumakelo mkusi. Ça complexe. On a solinga mezi nyo solinga. Solinga ekokayo. Kota papa. Nebiso. Yasika Eyi. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci, joueur libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous.
Bienvenue sur votre chaîne d'actualité Saratola TV dans votre émission Zip Zap. Zip Zap est une émission où il fait des filara, tout, sauf imprévu. Il y a des comédiens, des musiciens, des teki, des commerçants. En tout cas, nous tout à droit à parole dans l'émission Nabiso. Il y a Zip Zap où ils allaient présenter dans Ngamoko. La Tola Mwambila mon Historia. Je dis un grand merci à toute mon équipe technique. Bon de livre, bon c'est que derrière la caméra, pour les Mukendi, mon Asukaba Mukendi, pourquoi pas na monteur Nabiso Balobi, ingénieur 15 Bassele, les lotos na plateau T, les lotos na siège à répétition. Il y a président Ladi et Sobe Famenome, Nengami Bengara. Donc, tout ça, on a un plateau, on a un peu sur sa carrière professionnelle. Et puis, tout remettre un peu sur moi, Makambo et Outi Kolekamike, Mike, Mamouetali, Zénith, parce qu'il y a Zaki parmi Bato Bazaoke, Balingay Bayo, CP, Sabino Kuna, Namiki Diapoto. Donc, un grand merci, Nababone, Nanga Nyonstou, un grand merci, Naba vrai Nanga. Groupe WhatsApp Nanga Mobimba, Namoni président Bébé, Namoni maman Mireille, maman Nathalie, pourquoi pas Naba Nanyos tout, oh bazara groupe Nangaï, Dalia Oni, Manapesio Mbote, maman Gina Amatou, Mote, ma papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï, Amelia Mweba, la privado ya Orlando Domingos, Bambote Belepe, na papa Diego Milito, na lingi bino mingi Montréal, Soroza même langage Nanga, Fungwe Langa caméra, tout le monde a femme non. Femme nommée. Bonjour. Ouais. Bonjour Saratola. Bonne santé. Ouais, tranquille. Musala, Izokenendeni. Musala, Tozoko Barat. Tozara na kacha Musala, Izokenenango bien. Donc, Bino Mobo Ebigara. Groupe Moro. Et pour comment le balora 20 années? Ah. Eh. Sarah. Maza fait na bisoti. Tout quelqu'un n'a pas 20 ans, ni groupe. Tes groupes est bien, groupe est ok, n'en bien. Donc oui, bika toujours formé toujours, puis toujours bosser toujours. Ouais. Donc pour bato na biso, ba fanatique na biso. Bazela ka biloko bien au liste boy et proposera bango. Yango wana toujours na katia boulot. En tout cas, merci beaucoup. L'a dit ezana bande ko belé ba otala yo. Je crois bayebi opé misusupe ba otala o bayebi oté bayebi yo mais bayebi biographie na oté na linga to lobela moi biographie na ata mokie et puis toko tapena na mambo etali boulot na yo lelo bande ko ba otala Ladi et Sobe abanda théâtre na ndenge nini mais comment rebetela biso moi histoire wane komelaka ndenge nini on se retrouver na monde o ya comédie. Ça va donc non moi rapide parce que ça na histoire moula pétango lokola zaki mkolomoko donc on a minute na biso ya émission ici là. Ouais. Donc nga na botami déjà na 100 wana ko botama nga na botama déjà comédie. OK. Ça ya comédie na ko botama wade na botama na. OK. Bon, tant na okola na parler ba iteke nga na kosa théâtre. OK. Na banda okola mona mona ka timide donc timidité wana ti lelo ezala na. OK. Mais si on a cueilli na batik, naza animateur na école. OK. Ba activité culturelle, tout ya école ndenge zalaki, donc na bando zangate. Donc bando wana lo ba poème, bando yo ba salaka ba salsa ba salut au drapeau. Donc bando baza moi azokola na tiki bidé. Donc ça dit ba bilo mo ndenge wana mutation ka na tiki. Mais si on a parler discipline ya makasi. OK. Na moko boye to ko affronter ba groupe ka ba kizito anoiré to bika ba animateur ba za pe suko na bezo pe ya bano ba za ba animateur. C'est ça. Donc on a déjà un esprit wana. Ba moko so na otala ba théâtre ba bilo ba sketch ba vena biso ba bando sala kala ba mangobo ba
fait maréchal sans souci fait danga biloko wana tonga sikoyo nakende kosala yango na chi mais nakokoma sikoyo na 10 ans groupe moko nakende okota mokubi théâtre na ngaba naki mwana moke epa mbamba bwasi ya papa maître na biso wana ba âge ni naki na 10 ans ok mwana voilà nakekota groupe wana 87 nakoti na groupe wana babandi ko encadrer biso loko ezali na compte ya paroisse Saint-Adrien donc ça dit nazwi encadrement na paroisse nayo vanda wana 10 ans na maboko ya kulutu wana mais toprofitaki mpe na baformation ebele ya banomema biso ntina 97 nde nayaki olongwa sikoyo na groupe wana nayebisi yeke mpo nabima nake nouvelle loyenge ya mangwau maître pao afe mangwau maître pai vie na biso atika biso lailai alias madepa donc toke kuna nde sikoyo place nde tokozwa indusa tobandi écran tobandi sikoyo kivedetaria banini papa après na 2000 toyi kolongwa nouvelle oyenge toke tosali Lisboy donc na ba fe mundweri ba vegaou ba vekisita tosali Lisboy toaki 4 fondateurs après na 2003 nayo sala Lisboy Fondation oyo donc tomeka un peu ko comprendre ezaka Lisboy na Lisboy Fondation donc toaki na no Lisboy biso tout wana boza 4 personnes tozali 4 ngata soko nayo sala Lisboy Fondation bango batikali batie Lisboy original ok mais tant tozaki aika Lisboy liboso to bandaki na Lisboy nouvelle ngenge tant to wuti nouvelle ngenge biso ke Lisboy nouvelle ngenge to koyisa nouvelle ngenge parce que nouvelle to wuti na nouvelle to tikango ka Lisboy après si manango tant ngana na yo sa Lisboy Fondation na saki Lisboy Fondation pourquoi parce que ngai nde na ki na pesa ki kombo wana ya Lisboy ok vous comprendre yango kenda ina kombo na Lisboy Fondation ba vie pe batikali babite original donc idéologie ya la ngingo ok dans Lisboy Fondation tango pesa kombo wana obulai nini po pesa ngo kombo Lisboy Fondation dans Lisboy ezalaki mutualité na biso tango na njili na okola air moko na ovanda pe na ngasani kota mera kulutu na biso siko eyako sala ba conflit mo to yaki na mo parce que ma ntange kaboli njili na kingasani bon sikoyo tango biso to okola mo pe to sa mo ba sport na biso wana eyako sa siko ke moko boye na ba sparring ya bana njili bana ya kingasani to banosa ba sparring mingi trop so bo sa ba sparring wana après comment on tika lokwa net ba conflit wana sikoyo comme lokwa net so bokutani bon siko ba mère na biso bazaki déjà na ba oya ba kingasana ba nini ma njili bango to bayaka mo tamso église na Sainte Thérèse ba mama biso ba yebani mais soko biso bana esa lokwa neti tozokana to yako kola lokwa to kola pe bana chik to yokana siko te to boma idéologie wana to koma ko yokana nde siko to saki ba jeune du temps to yokani to sango siko Lisboy donc lisanga ya boyokani ok bon tant to sala lisanga ya boyokani ezaki mutualité na biso ya ba jeune alors tant to sala groupe théâtral quartier ya ba jeune na quartier tant to sala groupe théâtral nde siko na yaki ko proposer kombo wana nde siko ba vie pe ba monaki bon ça va ezana ngo vrai combo to yeko tika ngo Lisboy ya théâtre mais bandaki no Lisboy ya mutualité ok bon tolandi histoire sikoyo na ebité tango yo obandaka ko jouer ko banda bomwana noti yo kokoma na nouvelle oyenge ya maître pai que son âme repose en paix ba rôle ni no bande ko jouer zalaika na rôle na ozaka na ngoti lelo oyo ya femme non mais to femme non mais eyaka ngai l'air na yaka na yaki théâtre na mwana muke na yesikoyo na groupe wana mukubi théâtre baye batuni ngasiko yo lingi ojuaka ba rôle ni ngabite ngalinga makota osekisa po na yaki fanatique ta na ota théâtre na bomwana na yaki fanatique plus ya ba obazai comique ok bato ba sekisa ba tero ba comique neti ba fait danga ba fait mangobo ba fait maréchal sans souci ba fait aliosh kikwanga nzala donc ba kokodia nzombo ba père wana nyoso to bazaki
soki aza na scène bavenga dios nazalaki fanatique ya bato baza comique ntango na ye sikoyo bayebisingaka nga alingi te nga alingaka fo kosekisaka parce que déjà pai nauti nasekisaka babi mais age ya moke tomakiaka yo koma lokwa papa mo boye ata bamakie nga nde nini nazobimaka elongi ya mwana moke mais so nakoti na scène babilo na odégage mais na groupe wana balobai na nga na supporte baopesanga siko barole mo ya bana mais bana yango baza mpe comique titititi ntango nake nouvelle oyenge nake mpe kuna sikoyo maître pai ayaki na souci aremplace bajeune moko apropre bapetit moko boye tellement biso mpe toyaki bato moko ta toutaka bancango banjini oyaka déjà makambo forme oyaka déjà tokutana na bade londres sikoyo bana montikile toye sikoyo bajeune moko apropre asepela mabe bia bapeti oyo mpena nalingaka bazwi sikoyo babogar bajeune moko ya propre babetaka mais sikoyo kote nanga venga nalingaka nanga kota bakoko peti esimba te yo fo ozalaka bajeune mpo boya mpena lokola bana wenge playboy tenga mpe te problème eza te na ndenge feeling mpo tozala na ceinture toza mpena banoko mais na scène nga kaka kote wana mpo na planaka ti bangi babano betanga neti babiloko wana mpo bazwa leson na kini badelonde batikali mwana maya ya fozongaka plan ti toye bayo ndima bon ça va donc tant bakomi ko insister ozalaka jeune okimi na yo ntango na kimi baluki nga susu wana mundu eri déjà petit fozonga kaka ntango na ye kozonga bon ça va bopesa ngai nde bapesaka nga sikoyo makambo ebandi siko role oyo osincarnaka na maloba wana ndenge olobaka kimokolo wana ozwango wana donc nayaki fanatique mingi vraiment na bana osepela na accent ya fait maréchal sans souci na bana osepela na accent ya vieux siatoul nazala osepela na accent ya alioche kikwanga nzala parce que fait alioche vieux kikwanga nzala ye accent na ye bayaki accent mongo na sans souci siatoul sikoyo parce que alioche ya bana oloba ngai ye naleli donc ça dit ye ayaka akria te mais aza posé maobimisa biloko maréchal sikoyo alors bandeko mama nayebisi sikoyo siatoul aza naza koloba na donc siatoul baotya sikoyo neti mwa azali na bakongo bakongo wana neti ya banyanga sikoyo maréchal aza na bandundu donc c'est-à-dire asala mélange ya kisuku kiyaka kimbala sikoyo vie alioche azalaki mpena kimbala sikoyo nga nasangisi kimbala kisuku na kibanyanga wana nasangisi yango sikoyo nde sikoyo nasala sikoyo nasala sikoyo akisa na nga en tout cas je crois bandeko bocomprendre place action wana euta eza bandeko ebele nayebisaki bango na koyamba yo bazalaki na mwa mituna na bango batuna ye nga moko abina tuna yo nkombo esobe nana pesa bon esobe oui na ngai na expliquer yango ntango na banda oloba ntango nayaka sikoyo dini langi na ye na groupe Mukubi théâtre epai ya papa azalaki te azalaki na bon nasisaka na spectacle na bango na Saint Adrien sikoyo ntango namoni bajoa kitoko nabinga mpe fo na ya okota na groupe oyo langi na ye ya papa lokola azalaki acteur ya Marabout théâtre ya professeur Nzei oyo ya ina bon nayebi kakoma azala so professeur te je crois akoma directeur bon wana baya papa bazalaka bacteur ya Marabout théâtre mais Mukubi eza kwa pépinière aza na groupe na ye moko oyo aformaka bajeune mais ye aza acteur ya Marabout théâtre parce que bavoyageaki na compte ya Marabout théâtre bake Brazzaville na festival sikoyo ngai na ye kokota na nsima sikoyo bato bayambaka ngai eza bapapa nseka kizwela oyo aza lelo na RTNC aza acteur ya groupe Simba bato bayambanga bakizwela diamant azalaka mpe acteur na ngai maître Kalo bato bayambanga sikoyo na sukisa azalaki acteur moko ya lemba azalaki na Mukubi théâtre mais ayaki mama na comédien bango sikoyo bayambanga ata babi mais petit sala na mwelo mo nasali mwa mabilo mo nayaki nango wana bi mais mwana ngo ya mystique ape moke lokola esobe bato tu baseki nde sikoyo kombo ya esobe
so na yeka ba bengaka esobe nde sikoyo kombo wana etikala donc moto apesa oyo yango sukisa sans pardon que son âme repose en paix atika biso vena mwa kala aka élément aka terrible et puis ye pe moto azalaka na style ya kolata chapeau ndenge nalataka wana ye moto azalaka na style ye soki olata chapeau ya babebe bachapeau ya babebe ezalaka na nini wana eya style na ye nde sikoyo nga mpe nakomaka kolata yango ntango bango batiki mokubi nga sikoyo nakomi kosala barole oyo nyonso tu ye abanda kosala nde sikoyo nga na remplaçaka barole. Ok, et bon, femme et homme, wana kiyomo. Femme et homme, c'est quoi phénomène na yo zongo? Pas Vinconi. Bon, Vinconi a qui déjà phénomène. C'est quoi biso tang to tiki sikoyo nouvelle ingi tokei. Ba c'est wana Vinconi donc makambo ya kosakana te. Phénomène. C'est quoi wana chanson ebimi ya Magic System. Premier gaou n'est pas gaou. Tout ça c'est quoi pièce na biso ya sika. Oya male mambwa to ça ce pièce wa to préparer ngo première pièce na biso photo bimango ezaki mutakomaki yango fait munduri to ça la ezaki titre na minyololo tant ba distribuer ba rôle vega ou siko le quoi y pas qui comique azu komba bika na bimana peso na kombo ya gaou. OK. To bande loko photo banda na ba image ya sika vega donc vega ou pas la ta kombo na ende na pièce wana na kombo ya pièce wa vega wa jo na kombo ya Eyoma. OK. Eyoma. Mais c'est quoi pièce on attend chanson on attend ça a succès to ça la ce que vega ou abimana komba gaou vega c'est là donc ça il y a un bon ya facture ya mai abano ngata ba ibseka aussi là so vega aussi là ngala c'est là toka ngabar bakangi vita iman atumbi là. OK. Donc ça dit vega azumina na kombo na ngapa na phénomène makam. OK. Donc vous travaillez pour voilà. Vous avez la tonne d'actualité voilà. Donc tant que petit, tu peux mal wana mal mambo Congo qui s'attaque Brazzaville, ba ganga nzela moko lokola biekoti. Et so ba beleli boum. Nako sorte batu ba ya pa na biso na quartier toi na Kipemba. Ba tout plein avenir on a biso e bandi lokola netika côté échangeur. Ti côté le gouverneur ya ville de Kinshasa. Jantini Ngobila baosa nzela pa yebandi wana tala bato oyo sobe abeli boma ladi abeli boma baya babi na bima kaka bamona tanga ke na naoma mais théâtre ba ewa biso to sa théâtre net ba mabo mengo basala mabo mengo abimindo ki abongwa mimpese mais bato ba etie pa na bango ba yotala so pena ko mampese. OK. Makambo théâtre wana ngaba pona kota na chambre ezara pasi voilà aba mengo baluki pese biso ça sabatu oyo muto ata na télévision abimi ke amono na TV comme zongo réalité eza sustain la dit yango mo biso différence wana ya théâtre kalana o ekomi lelo ndiye bo commencer la biso ba itokende bangala balobaka biloko mora ya vite fera tozwara ba bazwa kaka te nous eza faute na biso te parce que biso tozo garder toujours théâtre ya bakulutu tozo garder yango toujours parce que poto wana ngo oyebi orapele ngai na se rappeler na biso so bapenga punition bakotingaka na chambre babomi bamwinda bakangi porte mabomengo azoya wala nayebi ka obaluka mpese nayebi si c'était chaud biso tozo garder loko wana poto wana ngo et puis poto kutana nango mais sur le problème ezali bande qu'on a biso fo bayeba il y a pas aujourd'hui sans le passé. Donc ça dit makamu nyonso tu auto sala yo mona kuto tana musicien ayembi nzembo na ye ba mama libala to yebi nzembo wana mais lelo fali on comprend mais oyuka ta mususu seta ayembi nzembo na ye mais ateta mususu parce que il y a pas lelo sans kala yango zomona biso toujours na bana na ngawana mamba tokete onage maman sans répétition pas question to bana na répétition tant to ça répétition to ça technique makamunyo surtout tant to zo yana ko tourner déjà eloko to wana ngona mutu parce que à partir de répétition bozo zo appelle grâce bozo zo ba biloko biso to yebi mais lelo zomona ba jeune artiste belé to biteke ba yebi ça musate ba ça bien mais bah on a tenté au travail
Nakati malobate. Bah comme c'est un quoi évangile selon leader. Mais non, les évangiles selon leader te musalo to sara ezana ba norme na yango. Bien que to bota ba makambo. Mais ba norme il faut toujours qu'on respecte. Ok, mais avant de toutes nos questions, on a annoncé en régie, ingénieur 15 Basele, balancer les bisons en total à Yemoro leader Nenge Azaki qui travaille. Les coachs. Les coachs Yemoro travailler. Pour tout le monde, ba coach Moussoupe, non, Monica président va y na quoi, ba tu vas répéter tu n'as souka pas Matisse. Azana moi. Faut amener na yebu panzi. Azo diriger kana musika. Yemoro boaki. Eh dis, ba pesa mu Congo te bete mbata pesa mu Congo. Tiens, wana c'est langue. Donc, mais tout le monde est pendant Yemoro président l'a dit Sobe na kata scène, tout l'andango et puis on fait tout juste après. Déjà le pas on a cité l'amour. L'amour n'a qu'un mot mais
ayibi likambo ya lupango eza koteka azala te aza deja kati moto akuya na nzela na nga moto akuya na nzela na ye biso nyonso natana mbasi mona otambola Sira, yakana. Bino, vous abonnez. Takana kana mo. Basta mtu musu. Wana sana kile. Bon samba. Oui. Anako tala ba mesir ya ba mapango ngo. Tina sima kuna. Kaba kotoa na boga mo. Samba. Oui papa. Komona ngo ezaina mettre sur 14. Sur 15. On a aussi nene biba suna nena boy. Bona nena na monedi, nene bino bolombi. Na 130 ana ko mukia. Petit bois va vanter, et puis gouverneur de Sasa Azutal. Petit vous en kundima. Vous m'avez dit que vous avez bénéficié de matricule A. C'est ça. Hey, vous avez matricule dans le sein. La vie vous a couragé. Vous avez un bail pour la courageux. Non, la Sarama Khamoa. Kama peto abuta bi ala sana ke bari ba courageux. Voilà, TVza Radio, te bandeko bouti kolanda ba image à répétition. Et la plupart les lots ba groupe théâtral et belé ba répéter à souster. Ouais. Surtout bandan zondinge ya. To komana ba artiste comédien zondinge. Donc il y a un groupe monta travailler parce que nga ya ba comédien pe belé. Autour na travailler na groupe ni te na na groupe te na travailler kana ndako. Siko ba film ba sa la biso wana na banzondinge wana ke ba répéter te ba bengi A ba bengi X ba bengi Z couper caméra ti film sili. Est-ce que ça peut valable de retourner ba film bon sans répéter? Eza qui toko pena mingité, ya qui toko mingité peut-être toko lo ba selon mutu ndenge ya travaillaka. Mais pour ngai tant que professionnel ya métier, eza qui toko mingité. Pour na ko pesa ka exemple moko. Et bien ya musala mususu oko kufa rapidement na terrain, okufi mbamo pena donc na scène ou bien okufi pena donc ndenge ba joueur mususu to monaka ba kufi na terrain. Po ya musala pasi. Bien que bana mbongo ebele mais musala pasi za football. Banda bo bandaki, bolanda ka mbuma wana, bozonga boy. Mbuma ngo ba kimino, après suka na ngo comme ça bino ba patron. Mais mbuma wana. Kambuma. Ba ngo petit. Mais ba landa nga bazoka. Et après fufute. Hein? Et elle dit pâté pour pour mais il peut Sabino mon ebele. Vous trouvez quoi Messi? Mais un grand joueur du monde.
Cristiano, le meilleur joueur du monde. Bana mbongo belé, bakolo balé pe ba tiki na bango ba sali pe fier. To bi pena ke oui. Bino pe lo lendo esimba na bino po boana ngo. Boana ba villa, boana ba jet privé, boana ba car mystique. Mais ba s'entraîner kaka. Entraînement est très important. Bomona, a ke pena entraînement. OK. On se comprend. Et bongo so yokutu, peut-être ba yebi okana quartier na bino. Ozo ba kanga na temps ba répéter. OK pe musika tan. Mes potos déjà c'est confirmé. Non. Batou, tala, maman. Et ça, ça la succès, il y a pièce. Que ça la succès, il y a rôle. Na cause à mouton succès. OK. Vous comprenez? Au cause ça succès, bah distribuer bien, bah pèse au rôle mouko. Oui, pas. Donc ça dit au forcé, histoire est déjà bien. Bien fondé. Bateau, bah jouer na bango, bah jouer ça déjà bien. Yo pour ça succès. Mais mon conseil ko za sambatu. To ba pesi of pièce mo boy. Yo moko penande gérango. Obi ngana ça même bactère nanga. Na ba boluka koyebana. C'est pas mal. Koyebana eza bien. Mais koyebana o ba yebi yo na koyebana sans musala. Koyebana sans musala ya pasi parce que le ko ba yebi yo okozwa cop. Ba ko benga yo encore bactère on peut pas linga ba kombu mu boyeza ka résister ça. Oh papa nzinzi yakana. To na poso na yo o ya ko jouer na place boy. Ba rapé fier surtout so yebani. On peut sanga 500 atena. Ba to ba to pe ba na poso no kombu pe lekebe. Ba bundi pe ba kangise 500 na mama. Ba pesu suka na. OK futa. OK ça musala ozulimbo. Suko ba macho na se. Au senti pendant que combo l'équipe munel musa muke. Ah? Et là c'est né. Bimat. So ba bete le ngwana c'est que ça rien. Et puis acteur so ba bete le kabou. On mato kita au ça sous succès. OK. Ozo on ba faux signe. Comment yo koya na scène? Bacha yo bima. Simbata. Yango wana siko mona kabiso to lingaka ka il faut oyeba succès c'est rien succès so oyebi musala oko sala succès partout oko ya place mo ba obela bat mais yo olia bango kaka ngana koma tokenda bandenga mabeti na vite ke ba masa baza ba bosser équipe tokendaka Zénith to walaka 4 artiste auto zalaka auto kinara zeni to kena ngai sai la duchesse vue de loin na pesa exemple batu bazana na salle ba yebi mkolwango ba mona ngai déjà na kendaka poto ba mona ngai na poto et puis na prestat déjà na salle ya Zénith avant bango. OK. Donc dès que na le quoi mutu moto na deuxième Zénith donc ça dit batu ba yo kamwa nga pena makasité wana Zénith wana kindaka na nani weka kati. Ah OK, tout le bosso OK. Ah, donc on a le quoi troisième fois na presté na Zénith ya Wera. Na Zénith ya Liboso na prestaka Seattle pas qui invité. OK. Comme bon Seattle la déjà na poto. Seattle la qui invité, ngai pe na qui invité mais a uta ki Kishasa accueilli a presté na Zénith de Paris. Tant que na Zénith ya mi balé. Donc ngade yana leka. Donc ça dit na ye le quoi mi balé auto eskoyo. Ezasiko ke vide le mbala liboso aye poto. Mais ngana wana okede ya ba poto. O sai mbala liboso aye poto. O ngana kenda de ya ba poto. O la dishasa mbala liboso aye poto. Donc siko bato ba ki na salle. Soko kamwa. Sake ba okamwa ngati. Ba ko kamwa nde bango. Parce que bango ne mutu bazaki pendaka na gaz. La dit est soba ko le kana ba to babiki. Oui, ça va, ça danger. Mais c'est déjà à l'état quand même. Ba so na nzala ya bato yo, na ba monati. Si on a la minute, tu as calculé dans les années. Il faut n'y attapender l'or makasi. Ouais. Il y a un abîmal roi Michael Jackson. Il faut n'y attapender l'or makasi que va sentir. Babo sana ke bayo tala batasika. Ah ngai le roi. Hein? Okanisi. Na yebi makasi, na be bouliste. Na bité. Na vanda pena na ota bana mai. Otande ba place ça le 17 ça veut dire putain. Merde. Réponse ezo ya ngomoko.
Uko mukali. Wana kutu ata kutu boyena na Zénith te. Ka ata bobeti tu kwa Château Rouge. Eh la déjà si soka yema wa ba meka peuple so betra. Pas merde. Il y a de loin. Ata kutu lever l'autre, ça tira. Batu ba ozonza. Ayuna. Yeswe. Ozo mpo. Ça ici koyo. Il pas kisi na biloko na ye. Ça il peut faut pas mona quand même parce que non ba mona été. Na ba maye de bene ala voilà. Si on a le roi déjà dans les cas. Non, non, pas période wana. Na bino ola musaye na Zénith. Na bima bo event na toni kuna nini? Ba biso ba koti. Ah? Et puis ngai na zaki acteur a liboso on a kota ki et ça li siko pena ke et motiver ba massa mususu ke j'ai bien. J'ai bien. Vous savez comprendre? Yango mon event sonné atika ka petit na été. Va dire que petit na wana a proposer à makam. Petit a proposé à makam oui. Déjà tu es un bon sœur nga na félicitera yo parce que comment on a yo penda bo vandi si groupe ne sali. On est couple nga. Donc tout ça de 2003 to bandi sikoyo 19 ans. Ouais 19. Donc on a vraiment bon sœur. Comme maintenir bateau on a na kuta. Mais si on a bandi pe Lisboa, na bandi pe ko encadrer kana Lisboa était depuis na kana mukubi théâtre. Parce que na ça quoi 10 ans na kata groupe on a surtout calculer kiango. Eh. Na donc na koli na théâtre. Donc ça dit na tangi ba chiki na nga na théâtre. Na théâtre na donc ça dit comme pendant na théâtre et elle quoi net mon meilleur ami. Donc da France auto wutine pe na to koli na. Donc ça dit ngana ko vivre te sans théâtre, yé pe ko vivre te sans. OK. Siko ni nango secret ni bozala nango na vientoni par rapport ka ya biso na ndenga bandundu kuna tondeni. Te na ndenga uto mabete omoni ba vientoni ba vie muko o penda to lo ba révolutionner mambo bili. OK. Na mamba ndule ya. Ba révolutionner na ndenga bien ba yé pena ke jeune cause la tala ba vientoni ba sali pena ba jeune. Biso to ana moto mona pena ke to bana mike to mona pena ke héritier ana nu mwana muke me ana gara danger ouais héritier ana mwana muke po héritier yepe maison mais azali pe mwana muke mais on mona déjà que ana mwana muke ana age mo so ozali ka pana bino okoza na jipité so ozali ka pana bino okoza la donc ça dit baza ba vie mo ba modèle ba pesi biso ba courage na vie. OK on son pa yango ngana linga bango na linga ba venture na linga ba mukulu petit na phénomène yaka zo mo espace tant au mati wana mais zo mo espace na ba tuna yo ça va bien en tout cas de la jungle to komi na mikili wana abi non sobe bwana ba masa na to yi abi bon moni nde to zawa biso za musique moko to ko no beta na Lyon moko to ko beta na biso tamusu na Nantes moko to ko tambola partout mais yo na bi déjà que na ba masa na yo donc école ka bien soki bozu ba faire na bino boko kende spectacle na bino boko ti balar na bino boke bo sexy bato bozu balar na bino tena mère na ngana ko sa hote to la bato ba to kena na Allemagne to to subvention et que biso ba proposer biso production a bango ba na production na Lyon abi po mezate buti kala bo beta boko tsa balar na bino biso moko to signer na producteur mais voyage ba mema bino to beta plein la rekota to suri si boye ye neni to mutu na mutu azuta kangi biloko na ye ba kabeli biso ale mutu azola na Lyon to comme jour pendant nous les sous abengi bino so bo mati bo pesi makam batu balingi bino so to na besoin moi production bokei bokoti bala ngana kitana Jaguar siko mutande ngwana tout ça là 3 mois to apesa bino ba passe en or mais c'est ça ba ye mutafungola bino mwanzela ngoke bo banda makamba ba parler makamba ba karacher na ndela ngana linga rave wana parce que aiza pena mutu oya motiver ba jeune bato biso nyonso to bato ba jeune lelo na nenga mabete ata mutu na mutu bozue keseni mutu na mutu ana oya ye na ndenge na ye mais na nenga bu jeunesse pena ke ya mo bo na ba âge mo bo parler ba nini so tali bien
même na nenga faute même artiste comédien banduli c'est ya moi kala ba o ba misomba ba mapangu penza ba palais ba car ba nini ba ka pena mingi te mais ba vie wana pena ba yana idéologie que rose à la jeune wana palais ka ndenge to sala ba boye na nenga ba bete nga ba vie wana ba sali o yango hermo nga pena ta ngatala ba tumsu pena boya ko bungela na pena ventone abungeli pe VJB abungeli pe Rambo abungeli ba prêtre wana hermo isala nga passe isala nga passe mais nalinga kokota pena ba mambo wana te po ba mingi pe ba master to ça besoin ba polémique te mais faut toujours que la reconnaissance que le baraba bien pour na ba wana parce que bango pe ba petit na bango ba ko no bara bien na bolamo ba sala pona. Si. En tout cas, merci beaucoup, l'a dit, au répondre tellement bien. Et ça, la question, Moro Bandeko, pourquoi osa trop dans les réseaux sociaux? Apparemment, Babio, au Simba, qui sinayo, au Congo, hein? Non, il a commenté. Sauf na mutenga mekana on a nenga ba Congo, wapinda o Dundae. Libano dirait que sinon on est les mundele te. Elinga mundele tendeni bazeni to na obeta o tanto beta na ba stade bato belé o vraiment en réseaux sociaux atoli ça peut image ba lobela ra pe trop na poto mais ba même ba matin na podium na ben la salle mythique na ngwana o mona pa mutu bana ta zenza yango yo akama bato ko pesa ne makambu eza très important makambu na oloba po biso ba biloko to sala to lo kwa neti ba musicien mo yemba danger disque te tang ba oya ba video yake ya yemba danger pour asala ebele on s'en prend les réseaux sociaux za mabeti mais siko problème ya like tango bandi to waki na pena na maîtrise na ngo penati parce que biso on a qui manager no na réseaux sociaux na lobi ngo pour le tenga siko ndenge na linga ilo pesa ngaka kana nga mta exploiter ngasi tenga na exploiter que moni ngozo akizenga comme deuxième fois la dernière ça ba vidéo ka onga la zo exploiter bozo mona ça va te rendre rolo ba bo na yo pena jamais na rolo bango pona yo ozo comprendre donc exactement na lo ba vérité maîtrise ngo ya ina nti mais ti o bana ko comprendre ngo hein c'est ça tu bana ko comprendre ngo après ça la ndeni ni po biso pena ndenge to zaki ndenge ka lobi biso na ndenge mabete pena awa penza po pikolo ya passe teolona siko batamingi olingo sala lomo boye kolango ba obengo tamsu yaka bulomo koto olingo yaka na koto mo boye yo kozolanda ka ba yaka na koto te yo koma na o pankasi oza na kopa publicité yo na publicité et sobe na kasi so be ke sobe na so bipe so bio déjà ndé ya boye tokolo baba monto touchara déjà est-ce que ngana ko tika pe balaro ah mais ouais tu kotika ngote ponyoso to ezaka la mais c'est quoi qui question que moko ba misala pe le kebele moi ta ya contrôle aux appels au engager pe batu moko boye ya bien ba ko landela makambo ngo bien en tout cas batu bana besoin ba filmer no pe bazwa kango na ba réseaux sociaux ya on a commission si on atala ki pe susu na bike ngai siko penaka na bandozo ba bor na nga ba tango ka na Sarato la TV mais est-ce que ngana sare bandole ka bien ça va no kosa ngate esa no futa nga kitoko ozomona futa nga na exact ba makani tout ça ngana ba problème non o ça calcul tu lo ba penaka mo bo foka isobe show TV ya mo foka boy tant po yozo kanisa osa eloko ya yo moko faut oza pena que oyekoli yango comprendre yango très bien po yeba ko gérer yango donc ça que ka ba question ya bata mais maintenant so na za dispo ya ko sa ba mambo wana la biso ba filmer na chaîne na yo na pena siko dispo ok donc mutuna wana mutotuna ngango alobi aza dispo parce que babi ba na besoin na yo ba mona yo sur scène na ba télévision na bango libanda et puis ba mais de ata na ba chaîne na batu msusu ole kaka na yo na batu msusu na leka mais siko problème ya lika biso to wana ba esprit bobi na kalane ya laki ba produit yo déjà ba photo 6000 balles au sala théâtre wana ba oteka na ba VHC wana après ba série pe ya ba CD tango ye ba DVD wana donc ça dit ba photo de ya ba live tango komi ka makambo ba futa yo komi so neni ni place makambo comme est compliqué belé pe ba osa ba théâtre ngo au moins tamso akei tournage moi pe ba futi ka tamso 200 ba 20
Ba 20 eza. Siko yebisanga. Ba 20 eza. Na oka kutu ba 100 ezalaka Belleville kandi je vais anniversaire na yo. Siko ozomona na biloko soupe ça la rappelle que bato ba condamner biso ba mona biso sur réseaux sociaux te eza peta musupe ka ozotala. Pona ba fanatique na biso to ana besoin servir bin. Mais musa na biso eza pe to tangisa pe bana na biso ba chic. To sala pe ba makambo esengeli pe to sala ozo comprendre. Mais siko on a ko le katam su journée mobimba. So on a aussi l'émission boy. On a ya perte tenter. Donc ça dit bato ba comprendre que iso ba so na biso mamubu. Mais peut-être so na yé comme tournage bye bye. Ouais comme musa nanga. Mais so na osala ngoka pona lobi après bato ba yeba sali nga iso émission SOS banit. SOS Nelly Kambu vraiment. Yango ndelo rotozo. Toza na torte, to na biso na raison, mais bango esengara ande faut ba comprendre. Faut pas comment. Donc désormais la dialogue a commis est prête à servir bino ba film na yé. Ben va bando ba futanga nde bien. Ponga yi ba on futanga. Ponga bando futanga pena bien. So bengi nga na film na osenga opesa mbongo boy. So moni ko wana ngote. Oyebise nga to solo li mais so na ndi mosala fona zo monga bien. Oh na koza nte na lexa ki journée nanga na zonga na palenga mo ezaka mabe. Osale loko apo ozo komi oyima. Na bomita na pour rien. Hein? Le cola 300 balles sur une. Mais si on t'a payé 500, attends, mais bah moi que attends na au mire. Na au mire soute. Au mire parce que moi ils ont pesé quand même. C'est ça. Et ça li moelo. Et ça nga bosolo li bo se comprendre boyokani. Mutu msolo ba ya va na nga apesa balawa. Bon ça va atika na kanga. Nango apesa bela ba 500 na tika no kaka. So alobi bongo au moins que ye moko mutu akanisi bongo pe alobi bongo. Wana ya foti na. En tout cas donc tout le monde yo sur scène na ba réseaux sociaux et ça la biso bien. La dit au sara ndenge nini sikoyo pour na ko maintenir groupe na yo ozana ba sponsor a makasi. Bana batou est-ce que utchaka moi ba moyen moko ya moi chaque fin du mois parce que fidélité peut te kuti bateau au banda ozana bango ti lelo ozapeka na bango nati bato ndenge wana ba fidèle ndenge wana to banda bango tina lelo so futa bango te ba okima po ba yebi de ya bavana na yo so to bi formation baza déjà bien formé donc ça dit bango ba travailler mo pour la fidélité et puis pour na moi tracker et puis pour na pe ba hôtel la pe que te pénalité na biso pe ba avantage ezali. On comprend, c'est ça. Mais ils ont un bactère sous bazana pena nous tous formés bango yem to bénéficier parce que à cause de payer les lilo lobby à que ça la moi. Donc tout le baillon en groupe non oso continuer formation. Mais oui, tu formes à kako. OK. Bon yo ka signal so to ngana nango bango. Eza ko tu chef à groupe. Net opesa roi net pico. Est-ce que pico nenga za chef à groupe? Samba nenga za ba chef bangante. Ata baba chef to uti na bango banda list boy. Mais est-ce que bango mayele nyo soto za pananga eze pana bango? C'est ça aussi. Bana mayele belé o ba super nanga mais eza ndenge mo wote. Po e pananga mikolo nyo soto o bando so nga za lo kwa neti église. Chaque jour to ya ozo maté hein. C'est ça. OK. Vous comprendre. Maté ezo silaté. Ah mais c'est ça. Nga za lo kwa neti nga so na so lo kwa formateur te nga koma kwa chic. Donc so kanga nga se ko ya ka chic. OK. O bando bakisaka mayele. Siko pona bandeko na yo o ba osala musala peut-être ba travailler na bango te ba comment travailler na bandako so i tournage pas che caméra ba tourner po bango ba comment mingi ba benga bango ba professionnel. Donc il y a so benge ka film ba mon pas combien de tableaux 4 tableaux ache bilamba na 4 bazana bango aya longoli yango dada ba yebi pe bazana bango ba yebi pe de ko jouer ba yebi na bango pe et puis so akia o jouer ne peut bien mais ngana zo bisa oka ke eza joueur o ya actif na oyo aza susu activité différence ezaka wana donc solo ba roi mutu mususu même ba vétéran na mona ba beta ba balle ana so a toucher au santé pena ke oyo pena abeta balle abeta na dering abeta na vita mais so problème ezande tango course siko tokimo totindiki ballon na yo mona pena ke souffle za souti ya travailler ma pena miso bimi ba pena ke te ya travailler souti eloko wana o mata ekita ekobima eza na domaine na bino ozo comprendre
na muto eza vraiment na terrain tout non le temps. c'est vrai parce que ezala na baton mo boye so ovandi ata mo voyage kosali moins 2 semaines mo osala émission te mukolo yo osala émission oza ba perte bano te ma bebele ba koto bachuki eleka yo donc oreille kutu ya koyoka ezala suste c'est ça yo osala ngo ka net ka ke pose osali make up okomi ka yo yo total make up biso pe total so ka make up mais na kati temps so tozuna biso vraiment eza pe mutu musu penda bonde to so la boye bon otali pena mission saratola mutu pa atali asilisi ye mo mituni siko balobini nazwini mais au moins quand même biso to so la boye batu so batali ba pena ke bato bakuta nsuna nani natola ça on voit. Ok, merci beaucoup Ladi. Tokota na on a masolo Zénith, oza parmi batu oyo viento na bengisaki. Na ete yo poza ingulu to yoza enfant chéri à vie na. Ngai déjà depuis bangulu ba la été. Ah. Bangulu ba la été. Siko so bangulu de ba la été ngasiko na zangulu nde. Ataba. Te yaki batu. Yaki batu bangulu ba la été. To yaki batu pena to yaki na liste poto voyager. Et puis tant to koma kuna na poto na Zénith, mutu na mutanga sala musala oyo. Ayelaki. Nini komaki? Nini komaki ba affaire ezalaki kaka. Ba français babangaki peut-être tamsu ba monaki moi désordre kozala. Voilà. Tamsu moi ko battre la mboka na bango France na bango pour yango ba monaki lokwa neti ke to kendo beta te bon ça peut to beta na France te peut-être pe Belgique peut te ko simba États-Unis pe ko simba donc Angola pe ko simba ah pe kaka na Congo to ko beta parce que biso boulot na biso eza art ici quand nous tout ozala ici quand tu représentant au Canada donc c'est ça. Alors kala tozako mona bino o mona bosangani pe bo voyager na groupe na mobimba bokepe ke na mboka mo boye bokepe ko prester apparemment et ça la mansus te poani te sala manango et sala marama mingi sikoyo ba producteur ba koma okima ba charge ba producteur ba koma okima ba charge tam susu pona na 10 personnes a mona déjà 10 chambres. Soit peut-être à cause de 5 chambres, tu vas continuer 2. Donc, producteur qui m'en charge. Et puis, tu as qui peine à tamo, qui tamo difficile. La mère n'a vu ça. Et ça déjà que, bah, yo qui peine que, moutoyer bani, à kabeli ombon. Mais, koko manon anda kote. Oh, ya wapi. Ata kutu moutoyer bani kate. To osenga ki mutumbongo. Ah! Donc, kutu, omoni mbongo. N'habite ensemble na ba éducation peut aux appels les kai makasi kobanga ko lokuta ngana mona diamant na bumwana na lokuta kalezaka mbongo lokota te elo nyonso moni o lokota te takabeli o zwate yango na po moni biso tokoli na kimoyibi te bisimba simbate donc ça mais batu mususu lelo babanga kate ate loko nete Saratola la pena kiti si saki na yo wana ta. Yumo zumo na check ngwawa. Téléphone nangiza like ya. Mawa. Biso ko tokola bongo te. Batu ba lingi lisuko banga ilikambuti. Yango zo mona pe batu délai ba carrière réseaux zalami. Pousse. Nzamba tinda ki ona mukili o vivre o ko sa ba 80 ba 80 ans au kokisa ba 90 au mona kaka yo moko réduire yango na mamba mikeni ka pa mbezangati. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Phénomène na carrière na onyostu o ba nenyostu to sansina 10 ans wana ya bo mwana nyostu to sangisi yango soko vandi yo moko umitali pendo bité en tout cas musala o merci pour nango tala lelo salinga bo et pesanga boy oza ba bon souvenir na musana parce que za ba ndeko mususu ba regret na tunyo question na parce que to mona ba regret na ba matanga ebele ya ba comédien tanga okufa bo mona ata mbongo ye moko ya ye moko katika ki ata terrain vide tozo mona te o mona ka to bandi cotisation e bandi luka mbongo hôpital luka mbongo aboye bokomi ko benga senga intervention beda chou benga mama ni mama est-ce que
de votre vivant de boza vivant boye en plein succès bo assuraka lobi na bino to avenir ya bana na bino to bo assuraka pe ba santé na bino to botikela yango ka nyonso ba fan bazwa charge nango tindenge muto okendo kufa. Bon, au moins ndenge zawana babilo mususu to linga kolobela yango te parce que il y a des fois to comprendre rapper message bien te. Ngana kolo ba bon souvenir na lobi pena eza normal eza logique. C'est logique. Mais mutu mususu amona ngo ata ba koma ba ogeye. Ozo comprendre. Ngala exceptionnel. Olobi pe ba mauvais souvenir. Ba tu mususu pe ba be baza ba ingratitude ba reconnaître te. Ozo comprendre. Yango moninga pena babilo ko wana na linga penda ko kota plus na ngote. Na linga ata mususu na be mission mo boye tout ou bien nazata mususu peut-être na habité hein. Pourquoi tozala bongo pour ngai ba bon souvenir na musala na nango ebele c'est ça ba mauvais souvenir pe ebele mais ce qu'on détailler ko citer moko nde peut-être biso e comme ba problème et comme ba problème c'est ça. Là on te comprend. Mais si quoi est-ce que yo pour assurer sécurité, assurance à santé na? Ouais. Quel est le problème batu ba bengate bo webite to beng ba mon papa chaka ko poye chaka ko apparaîtra. Zela na so le moko. Na so le moko. Soki nga leo na problème gouvernement to ba ministère ya mboka biso tsunganga eza logique et ya pe droit nanga quelque mais tout le monde a ngote là na ko lo ba ya pe droit nanga na ko lo ba pe na belele ya partir lelo ya droit nanga pe na et il faut mais dans moi même naza pe acteur à mukete c'est ça naza acteur à mukete na yebi déjà kende na bundaka na musa nanga na bongsaka nini po na lobby nanga donc tout ça mais wana parce que tant que ça la to servir les lumbuka opposer une question mo lobby ke ba sala la nini po na bino peut-être ou soit ba condition po na lobaki na kota na profondeur mais na ba pays mususu to ba lelo ba lo ba pena ke ba opesa culture na bango valeur ba opesa misa na bango ba osa ba film na bango ba ministère na bango ba pia ba ndako zo pesa makambutu ba na ba site ba tonga po na ba nini. Mais biso to ndo senga na banda kwa bato bo banda lelo na premier épisode ba pesi bino deuxième troisième papa lo ba ki boya suti ba tire bino malo ba pa mwana mke oh kuta ko yeba ozo pa merci mingi na bato ba pesa ka biso ba ngalelo oyo pona organiser tout na kutu ba komi pe au foot bon yango na baki o mon teke na leka kango na beta kango kara on comprend. Parce que les gens ont tout au lobby là, ont pe à tout lobby. Tinate. Mais voilà garder ba relation nanga, na ba vie nanga, na ba sœur nanga, oh tant sou baza na ba ministère, baza na ba nini, oh to betara na bangu. Mais na ndenge ya ko soutenir pena que ba eskomi que biso to banda ko saboyer pendant nde to moni yango nante. Peut-être ko ya. Maintenant to moni yango te. Mais le reste ezalaka, ba lisolo na biso ya ndenga ko yeba osolola. Na na ba vie nanga mo boye. Pianganda. Ça va nga bien. Na ko lo ba pete ka boy po ko bomager. Vous comprenez? Yo koma kaka. A commis déjà. Donc mais siko pona bandeko ba tika na ba souffrance net ya ba site. Po ba théâtre na bino nyonso na kosote. Vernier zanga raté. Na ete so boyo kaka. Mais kasi ezala pona ndé na lobiti. Yande na lobby normalement pena na boulot. Bana mona te bango pe bana ba vie te bango pe bana ba vie na bango mais c'est ça question ko yeba osolola. On comprend. Po ngai bango pe ba olakanga pe ba vie na bango te. Siko bomi ba vie na. Te faut ko créer akati bongo sarato la yo ndongo za boy penza. Ti oza sarato la. So oyebite question na koko so ya likamongo boy na obeta a. Na yebi ko na obeta na po. So na beti ape réponse ko ya. Pesi makam. Ezalaka. On comprend. Mais bamakamu susu ezali o mboka fo esala fo esala biso c'est ça po to na droit ba tsabiso na ba condition ya malamu même ya musala auto sala parce que tant to sala ngo to servir ka pe mboka na biso. OK nga pena franchement mko susu na yeboye na milobela ngo ba mère nga so ba moninga ba limbisanga tamsu po na tangi ba kombo na bango mais naza sengo otanga ba kombo na bango. Po baza ba mama o basali biso musala na koti na RTNC na ngambu na lupango moko za wana na moni mama Bipendo bavandi wana na mabolingo
Oh moi na biso to c'est que mère Léo bani tout ça. Na vandi na bimi. Na mitali sikoyo so biso. Batu ba lo ba ke to servir mboko trop to umeli na musala. Siko ba mama wana. Na milobela na bike ngai. So nazalaki ata nani so kingandi songolo pakala. Kande na moni ba mama o leo nga ko tsa ba mata na kar na bi ba mama boya banda lelo o ekomi place no ekomi place no. Po na tali ka valeur na tali. Valeur. Ndana lobi pe boye message o so ekomeli ata mutu moko boya za toucher nango. Si fa sala ngo ata pona ba mère wana asala ngo mabi pendu na mabolingo. Ba mabolingo baza bele ba mama linga ba mama tout ça ozo comprendre. Ouais. Ba mama linga ba mère na biso wana. Ozo tala kaka musalo basali pona mbu ya mboka o même ta biso to ko vana rapena bo ngapa musalo nga sali pona Congo donc ça dit mu colonio so tout fait nga e ko lela rapport mutu moko asombela alpan la di nini yango bu nini donc on va au meso chaque jour téléphone me fait lela mutu nga sombela ma ba comme toi ba mu baza Mate, ils ont pris un rappel. Peut-être pas ils vont éviter. Bah éviter, bah canisso ata vraiment. Té, ils ont pris un tout le monde avant Talia bien. Ngai pen na date boy. A fait ce moyen rata ngapo. Na ba problème fort. Muto a sexa ngai. Ah na valeur wana. So ils équipent des kota ngai. Ah bon. Tant na kenda ba traiter nga ba senga mbongo belé. Mais até, mieux faut mbongo wana. Na kanisa pe sobe na longole pourcentage na. Até parti. Oh, mzutu akutane na lumu. En tout cas, tozaki na madame, c'est qui c'est biso fort et le kika ndengwana. Ah, kana madame. Fi pas ni ka uzaika yomuti. Abu côté. Ah, mo fan mabolo ka kota bana. En tout cas, bana baba fanatique na yo. Ah, mais pourquoi pas yomuku? Yeno fan abaki en kota bana pona oboya peut-être moi tu es que bima. Aboyi ka bana. Tu nous rappelles pesa ni moi na et puis moi na kenda sur classe au bana nini. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup Ladi. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. On a évité bande kona ba fanatique au ba otala. A pe ba bio komantalo. Mais ba fanatique à Saratola, na ba fanatique na yo au ba otala yo. Ba mona on a pona o ya femme non mais Sarah yo pe mission ekotala ma fort hein. Oh kaka boy. Kaka boy. N'habite ngala garçon to kana position. Kala ngalo kana exploiter. Fin du mois bana ole kana. Te nga téléphone no pe to na on appelle no kana fin du mois na ya na mbete hôpital. Na ozwate. Nala dana yeli yo peut-être ka fin du mois appelle na ozwate. Ba vela nga ba Malubadu, ba James ba bia la Playboy Angel, ba Parapolo, bangonyo surtout. Donc na bi ke ba like makengo ba fena nga mezo na ebi ke ba jomata masikini ba jomo dango ki kaspay ba if pamani bango tu bazolanda mission ba mama yubita na ebi ke ba to belé donc ba Patrick Kalash hein ba Parapolo ba Olivier Lunyanga donc bango nyoso tu ba mongali yoji na ebi ke na minute au Paris za ko bouger mabe bazolanda ngai pena donc na Saratola bana bela na ebi ke ba vena Nes makia di papa na Jonathan ba grand prêtre tout bazali na mikilo bazolanda ba bige tale sobe to linga open est comme tuna biso on dia ka pena se kwa wasolola so mo pa ba mission mo boye la disentoni ah kayangwana tola donc na bike ba tout bo mikili ba ville pa mani donc ba prêtre tout ba Didier Nzongo mokonzi ngaba ba bébé Nzongo ba Leti Nzongo bino tout ba mbote na bino na bike yo zelani non zelati moi boro wana ntswaka moi indusa na yemba Ladi est-ce que ero fotu nanga susu moi ntswaka moi indusa et solo la batina moi loso nale moi loso na bakisa fufu pona lia bien na bakisa ko pona lia bien na bakisa badi pona lia bien na bakisa bui
Pona bien. Naba qui s'affoufou, n'attendra bien. Je vais manger, je vais bouffer. Juste un boule. Juste un boule. On a qui foufou là. On a qui foufou. On va comme nangai. Un boule. Ah, un boule caca. Là, tu as les mots l'autre. Pour attendre, faut pas ça. Juste un boule. Bon, moi, histoire pour un bébé Brian. À tout le monde. Alors, bandiko, je suis dans le bêta. Ils allaient, comment on voyait. Narubi bon, na kendo ta na bato mabuma, puna yeba na bato mabuma. Pour biso mo raisonnement biso za ko bato mabuma, so tout ça scène. Narubi na kendo zo bato mabuma puna zo inspiration. Na kenda makamuna muna bato mabuma ba lapisa nga ba leki biso. Bato mabuma ba leki biso saratola. Ku koma na komi na CNPP. Na moni mutalibuma mo razo bima, akena cabine. Akendo benga famille na yi. Nalbina ulandela mutalibu moyo. Awuti na CNPP. Aye penza. A côté na cabine, a pesi numéro. Ba composer numéro. A bengi na ndako. Ba zuye. Alors, wana nani? Ba tuni na ndako na bango. Ye pa zongi si ngai Jean. Jean wapi? Jean obo ya kusundula na CNPP. O kaso lobinini. Ona bengi bino buya kuzuanga tezonga ndako sina bongi. Abengi famille ba ya kuzoela CNPP ba songa ndako si abongi. Famille pe bazwi mtukati. Ba wana CNPP wo. Ngalo ta makamni nguleka. Bakiti. Ba ye ukutuna batu wana ba gardia porte. Otetu ye awa buye usani. Otetu ndeko na biso mako komone Jean azalakawa abengi biso na cabine albitu ya kuzoe si abongi. Ote azana libanda Jean moko mutu moko utu kota na cabine mazana libanda. Ngapela signale bango na be oya utu benga azana libanda nano kote na katite. Bazeli ba mona pe Jean wana azako ya. Binu banaka wana buku ya utika nga sina bonga busundula nga awo. Barbi no pardon biso to yebite ubonga il faut to ken nga bibon bazu pende ko na bangu. Batuni est-ce que mikanda kati busiya na bato kati. Ya bitoke. Presse ka bazo anda na bangu. Na famille bangu wana ngapa na bandu landa bangu sima tina kuma na yeba pena est-ce que muto ya bongo. Ba comme na rompo nga. Famille ringa kansa mutuka poba kende ngana yimbango nalubi bon bino mutoyo butuye na CNPP buzo kenene na ndako alubi na bino bongi yango upese ka conscience ya bongi mbala moko ba pese nini conscience conscience okay. Bupese conscience ke abongi mbala moko buzo ndako fo butune na numa mituna busale mwa batesa ba famille pe papa upese biso likanisi ya malamu bamoni mwana ya lilala za kuleka lilala yaka ayewana Mwa sombi atuni Jean oyo nini yibike Jean yibise bango pena oh izale lalade oh mais c'est déjà bon Jean soko ba pesi olila oyo ukusala nango nini ayibise bango pena na kulongola ba poso na le oh mais c'est déjà bongi ko silo yo ngalbite bu vaccin deuxième test ba sombi suzu bitabi Jean oyo nini alubina bango pena na français c'est la banane Jean bongi Sous ma personne en Oussanani, avec un long là-bas pour ça. Oh, mais c'est les gens, hein? Ah, bon, naïe. N'avez-vous pas ça, m'tête? Baba, c'est troisième test. Bah, somme manga. Bah, y'a pas Tunisien. Y'a et bon, oh, nin. J'avais bien avant, et ça, manga. Sous ma personne en Oussanani, n'a long là-bas pour ça. N'allez. Mais c'est déjà bon. C'est bon, naïe. Bon, vous quand ça me touka, bah, je me touka, bah, ben à Ketch. Ketch, bah, famille, bah, côté. Jean-Pierre Linga, côté, non. Buba se testa suka. Yo po songi. Jean. Oh, tozo kota boye. Eza nini? Jean parle lubi, eza crèche. Jean. Soko ba pesi ya ngo kusana nini? Jean lubi oh. Mena ulongola ba poso, na nie tulbi te Jean ubongite. Oh mutu ko longola ba poso. Jean bongite. Mutu ko longola su ba poso lia. Déjà bongite. En tout cas, merci beaucoup. Phénomène na ebité ça plaisir pour nanga vraiment ko yamba o je vraiment na ebike ba gisa lutumba bazola nanga pa bazali na ba Paris gisa lutumba donc na ebike ba papi michopo nganta zoto na papi michopo banoke na hein ata 10 chiffres za raté papi michopo na yope banoke na ka kobala semaine obala Papi Michopo na Dijon. Yayo yango wana José de London Sida Bilele. Donc yayo yango wana
na kati ya Switzerland. Willy Mambu. Ah, on qui pende équipe de ya yo yango wana. Donc on a une bonne relation hein. Ba mère yuyu na Canada. Muyungu. Ya yo yango wana. Ba saluta na bino ba Sami Mokili. Ba Janify. Ba Igor 2 minutes. Bino tout ba Hans Luzolo. Ba Mike Ladices. Ba artiste comédien nyonso tu ya diaspora. Donc boye ba ngai moko na bino yo nga beta à gauche na beta à droite, joueur d'épi. La dit comme na souka émission, je crois que ba dédicace na Sili. Quant à moi, je dis un grand merci à toi. Bon délivre, bon sec derrière la caméra. Et donc moi moi na Aston Kwavita. Brigade Sarbati. Ok. En tout cas, merci beaucoup à tous mes abonnés. Beaucoup mais la biso sousou. Prochaine artiste bolingue zalanani. Na lingi bino mingi bo partager mission, bo commenter, bo liker, surtout na linga ba critique, bo komela nga na privé pour na obongisa musala nanga. Au revoir, tokuta na bino mbala sima na émission. À la pochette. Ah? Ah, tira au début, tu as photo quand même la générique. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent